Ale kumanga motema moto yaya. Kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Bienvenue dans le magazine Abino. Na place de la gare na commune ya Gombe bazali kosala sapin ya munene kaka pona kobongisa ville na cadre ya ba préparatif ya fête ya fin de l'année. Kinshasa et l'équipe partout, Kinshasa et l'équipe partout. KNB kiti na commune ya Gombe précisément na place de la gare koya kotala ndenge nini bazali kosala exposition ya sapin bona na bilili. Bon, tout on a tout refait, mais tout monté sapin pour la fête à Noël. Mais bandana boye muke tiro comme alikolo na suka. Vraiment, elingi bana kin ba sepela po bana kin ba ra sepela rapé mingi soki to tiango. Kokanga ba photo makambo ebele. Bon, ce bâtiment s'appelle boye souvent et ça la ma bien makasi parce que ils a plaisir à bana. Ils a plaisir ya ba parata ba na bana so moni mo loko mo bakisami ils a plaisir pour na bango. Avec des ba action boye et ça bien pour na bako. Na sepeli très fort puisque les alliés sika mususu te ko za la boye. Les alliés mboka nde elakisaka nde elembo nango. Kinshasa ezokoma lokola bamboka mususu. Babandi déjà kobongisa pour que mboka ebonga Congolais sepela. Les alliés sapé au batia kango chaque fin de l'année pour na kosala ba publicité na yebi moto achete po biso ça sapé to kanga la biso ka photo. Siko bango tango ba na sapé na bango wana ba ye kochela biso sous harmonie moko ya moi bien pour na ko faire voir sous bato moi mingi beauté sous yeloko moko à travers publicité na bango wana. Noël bino moko ba wuti kolanda na place o ba benga ka place de la gare. Place au boyebaki kezalaki wenze ya bikeko ezalaki wenze ya maputa metala lelo ekomi site moko munene na kati ya ville ya Kinshasa o site oyo ata aux étrangers ata aux na province mais pour ba confirmer kozalaki na Kinshasa faut leka okanga photo to beta moi tout ndeka biso na KNB to lobaka moi selfie et ça la bien. En tout cas merci na ba autorité nyonso ba o bazoka initiative ya kotia propriété na place oyo pour ba fête ya bonne année Noël et leka bien tika na KNB to lobaka Kinshasa et l'équipe partout. Bana bandal balobi na ba fête oyo bakolata na bango na zandu te parce que na Paris na bango bazana Maison La Rose. KNB Kinshasa et l'équipe partout le tokiti sous na commune na Bandal potos de la bino maison d'habillement o ezola tsaba na Bandal. À Toza na Bandal, na boutique La Rose. En tout cas, la bengi bino ebele, ba fille a bien boya. Talaka nga monde na lati. Biloko kitoko ezali, Toza na nyonso. Toza na bilamba ya kitoko. Ba sac, ba kabelo, biloko nyonso beaucoup za besoin dans la kati ya boutique La Rose. Ba fille a Bandal, ba fille a bon marché, donner invite ba fille nyonso soit bien. Boya, taka nga mo na lataka awa. Et ça bino ka bien, ça bino ka Barbara. Ma fille est propre, ma fille est classe, ma fille est fréquentable, milia bien, ma fille va lingara plus beauté quoi paraître, va lingara un éclat, il y a bien. Donc évitez bien la salon La Rose, vous allez dessus tout ça tissage sont tressés, coupe, brushing, tresse,
En tout cas, vous allez dessus, manicure, pédicure, soins de visage, massage, tout est kaba cabello, tout est kaba faux cheveux, ba perruque, ba plante, dans ba tissage, il y a bien beaux à dessus, t'es boya. Qui et l'équipe partout. Kota la ba chaîne câblée eza nango mabete mais ba jeune mingi ya Kinshasa ba koma ko copier comportement ya ba acteur pe ya ba actrice oyo bazali kotala na ba programme wana. Ba chaîne câblée pour ba jeune fille ya Kinshasa. Bon, ils ont influencé ba jeune fille na ko lata mabe. Ko imiter ba façon ya ko lata là, ya ba chaîne na ba ya ba émission na bango par rapport ya ba série na bango. Normalement biso ba congolais to ko adapter façon ya ko lata ya ba chaîne étranger ou bien ba étranger moko boye ba yemeli biso façon moko boya ko lata te. Normalement il faut tout ça là qui congolais na biso to ça la fier na biso moko. Il faut tout lata ndenge congolais a sengeli o lata. Donc ba fille na biso kinoise ba komi ko copier bezali moko ezaki biso to zali ba bantu. Et maintenant to parler na service monano to na ba bantu. Ba bloko mindele ba to lata ba robe moko soirée ba robe moko ya marque nini. Ezana ngo oui na culture na bango. Mais na culture ya biso ba bantu na appartement na ville de Kinshasa o comme la sama ba fille na biso les comment ça passe. Alors là ta robe moko esengeli te penda ako ko se présenter au niveau ya ville. Bango to parlons c'est comme tenue de la ville. Non, état tenue de la ville tenue de la ville donc fille soit là qui tenue de la ville ako se comporter vis-à-vis ndenge ezo lobela. Mais au bon là ta robe moko sera vendre même na niveau taxi. Au moins yengi surtout penda poiti de ma plus état de que libanda. Et mon père biso pena ba jeune d'autres pas passe vraiment ba se comporter na nemo ya bien mingi ezo mema ba fille na ko perdre moi culture na biso omoni biso to ba bantu toza na culture na biso to na ba mers na biso mais to bosa na ratege mingi bato total wana baza ba mindele ba occidentaux na biso to na ba culture ndenge mote to na ba mers ndenge wana te mais soki lelo ba fille na biso ba ndoluka ba copier nyonso o ya bango aux hommes quelque part tous perdre pe moi oya biso ba culture est-ce que bango le temps batala oya biso c'est vrai ba mindele ba sepela pe na ba culture na biso mais bazana biloko ndambu ga temps sous bazwaka mais nyon sote bango batika la bango toza civilisé lelo to komola talora ba mindele mais moi si ya ba bantu abomba ranzoto nayi atoko la ta robe ya soirée ya mindele. Mais il faut pour quand même robe ko bomba nzoto na yo. Bon outi kolanda avis ya population ndenge balobi par rapport ya ba programme ya ba chaîne câblée biso na KNB to kosenga kara na ba kinoise boye ba que accoutrement to comportement bon na ba star na biso na ba nzembo to la ba série ezalaka po na scène et non po na vie réelle. Kinshasa et l'équipe partout. Bana matete balobeli hôtel Le Baron parce que ezali ko ça la fierté ya commune na bango. Kinshasa et l'équipe partout, Kinshasa et l'équipe partout. KNB qui tient la commune à Matete, précisément la quartier Bateke. Tu es côté la bijou, oh, bengi flash 3 étoiles les barons, oh, ils ont la commune à Matete. Ah, bon, là, dans la carte. Ngana komiko banga, mokilelinga sebongo. Ngana komiko banga, mokilelinga sebongo. Oyalo bina ya lelo, mokesele zalidi. Kasi eloko moko na kosenga yo kobosana te. Moningo loko malamu, esenga kaboyokani. Moningo loko malamu, esenga kaata. Moningo loko malamu. Toza na Matete, na quartier Bateke. To sepela makasi nde batela biso eloko kitoko na kati ya quartier. Mbala na Matete eloko munene makasi bozala te. Eloko de kwasele biso ya bien nde to sepela na onde makasi. Na kota mama kala mwangu bananga so na teki samedi dimanche ba choix makasi na kota ka. Talaka biara malili biara bien place moi kano piscine moi kitoko. Na sepela na ngo makasi. O papa oyo asisa biso soni na Matete. Tokomi pe bato bakomi kotanga biso.
toza na piscine kuna soki okoti eza poto nasi nakota mama na melaki na bana nga. L'essentiel est pour nous les Matetois, les Matetoises, c'est que développement ya mboka esengaka kaka te président de la République aya atonga matete. Ce sont nous qui sommes les Matetois, les Matetoises qui vont construire notre commune. Et le monsieur qui a construit, ou la dame, a eu les soucis à faire développer Matete, à Ekotonga la Matete. Donc pour Nabissona nous bana Matete, te féliciter, c'est une bonne initiative. Et nous avons encore besoin de telles personnes qui peuvent encore venir accompagner les chefs de l'État. Parce que dans la construction du pays, on nécessite de personnes au Bakoya, Kopé, Samoa, Poa, Oyatongi, moi gauche, Oyatongi droite, pour que le pays aille de l'avant. Donc félicitations à la personne qui a construit. Oui, na hôtel Les Barons 3 étoiles, tout ça dans service Nabissé Belé, tout ça dans piscine, il y a propre, tout ça dans salle de fête, il y a 300 places, tout ça dans service hôtellerie, tout ça dans service à restauration, internet et zali, tout ça dans appartement, tout ça dans salle de conférence, tout ça dans véhicule Nabissé permanent, tout ça dans primo abordable, tout ça dans 3 catégories à la chambre, tout ça dans la chambre A, B et C, tout ça dans l'appartement A et appartement B. Bijou bauti komona eza nango na Paris te, eza nango pe na centre ville te, mais kasezali na commune ya Matete, précisément na quartier Batende. En tout cas, bino moko bana Matete basengi merci mingi na Mukolo Flat 3 étoiles Les Barons. Biso pe na KNB to kosenga ba commune mususu. Bola un exemple à Matete, pour Matete za ki mal répété, les autres monnaie ba télémissi bango Flat Les Barons. Na KNB to lobby Kinshasa et l'équipe partout. Kosala bilan ezalaka kaka mpona baentreprise te yango KNB eluki eyeba soki bakinois pe basalaka babilan ya vi na bango. Kinshasa l'équipe partout. KNB tokitaki sur terrain mpona kotuna bakinois importance ya bilan pe soki bango pe basalelaka yango surtout na ba fin de l'année boye. Kinshasa et l'équipe partout. Il faut baloba, love nanga, il faut pas wele lango. Dikas, shérif de Lausanne. C'est vraiment très important, Moutoufoua et bilan à Vinae, pour la évaluation n'engue à Tamboli, Kolongola Mabe, Kotsa Malamu. C'est-à-dire, Moutou Sengeli a bilan nae. Donc c'est très important. Bilan va permettre à Nassala Mambaju Nanga, peut-être pour la classe ya Bananga. Pour la famille nanga, je sais déjà que la famille nanga n'encaissera autant, et pour la classe ça autant, donc France dans la bilan, il y a un Nemobimba, c'est très important. Oui, c'est bon, c'est vraiment positif. Nous avons Mongolo, nous avons positif. Nous sommes vivre à Zamout. Dans l'essence, tant que déjà na bandi pendant 365 jours. Oui, le problème est là. Ils ont raté, ma commande tout le monde a. Mais au battre l'ami aux envies, au profiter aux problèmes. Oui, c'est normal au bilan final. Au talak na uti wapi. Peut-être en 2014, bien en 2015, au salaire qui est le côté. Tant que comme en 2016. Il faut monter en 2015 dans le salaire qui est le côté, maintenant en 2016, il faut que nini na zong sanini. Monter ça na droit au salaire bilan infini. C'est important. Na vie, moi si nous sommes en Kata Congo, en Kinshasa, on a vie à Moutou. Il faut que le bilan na yo, il y a nemo bimba ndenge au Tamboli. Au bandabano de janvier, kino décembre, au Eba. Caractère na yo, vie sociale na yo, ndeni ofandaki na batu, nakati na musala, c'est important surtout na biso ba jeune fille, c'est très important pour to miyebaka. Soko miyebite seke oza mutu te, oza eloko te. Toyebaka ndeni mboko na biso ya Congo ezotambola. Ndeni ba gouverneur bazo mema mikonzi ba okenango, ndeni tozali lelo maladi lobi boye eza bien te, mais faut toyebaka moi faut même yebaka ye moko ndenga za. Voilà, bouti kolanda ndeni bakinois ba réagir par rapport à l'importance ya bilan. Pendenge ba misusu basalelaka yango biso na KNB tolobi ke ezali malamu mingi kosala bilan na yo pona kotala na ba fin de l'année boye ndenge ni notambolaki pe misala na ndenge ne tambolaki. Kinshasa et l'équipe partout. Docteur Francis Baouki a lobeli ba conséquences ya ko utiliser ba stérilé. Il y en a plusieurs sortes. Ils ont un implant, ils ont une méthode contraceptive, ou à na liboko, ou à jeune fille bien à cinquantenaire. Méthode contraceptive, ils ont un préservatif.
et ça ba méthode contraceptive. Mais pour la jeune fille, on a une balité. Ce n'est pas important pour bachaka ba place à ba implant. Tu peux savoir nous conseil avant faut ba bota nanu. Après na banda kuna mama bala entre mobali na mwasi ba yokani pour na kocha ba sala ba méthode contraceptive wana. D'ailleurs faut que ba méthode on appelle ezalaka et même un inconvénient parce que ce sont des hormones qui entrent en jeu dans makambo wana et causera ba trouble hormonal ba règle comme maka irrégulier ce qui me sous ba chak ou ba to placer ba si que osa propreté et que causer ba dégâts ba infection et que côté ba porte d'infection qui vient après. Mais ba méthode contraceptive wana il faut moi sina mobali ba yokana pour ba cha moi sina e assigné. Mais il n'est pas bon pour les jeunes femmes au non ba balité ba salelaka ba bloco wana. Nous on conseille plutôt ba salelaka so ba kei na intimité na bango ba salelaka ba préservatif. Ba jeune fille oya lelo bien sûr bazoro boya kozo bazemi. Mais likolo nango pe maladie mususu pe ça survient. Yango biso to lingaka mingi bana basi wana soit au saleli yango mais respecter ba délai parce que mususu ba ko pe ça délai ya 6 mois il y a qui nango au-delà des délais et ça cause un préjudice plus tard. Et comme on a peu compliqué ba yo longola nga ba comme na posa ko bota ba yo longola longoli yango mais libota ezoya te mona ko kanga bando ki banani il faut que yo respecter qui délai méthode contraceptive na oti. Rédaction ya Kanbe eluki yeba soki bakinoa bayebaka importance ya kosala testament. KNB qui ne l'équipe partout, le KNB est s'intéresser sur l'importance du testament. Bolanda réaction à bakinoa. Testament baneko na kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili oba fami bosali ngai mabe masia na sala fiele wapi mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi Yesu avant kufa atika testament alobeka na ba disciples na ye aimez-vous les uns les autres avant akufa. Testament ezali nécessaire puisque biso ba africain soko sali testament te créer ba problème na famille. Ozana biloko na yo bantu bamune nango pasite baye ko botola batiki bana na passe il faut testament et ça na bantu tozali déjà évolué il faut testament et ça avant moto akufa ayeba ke biloko na ngai moto boye za pa na bana na ngai za pa na mwasi na bana c'est vraiment important. Dans ma famille tout le monde a mis il y a trop de problèmes. Imaginez que papa moi a diamantaire azana biloko ne belé à Koufi. Azé par exemple dans 3 ou 4 femmes et dans 4 femmes wana atiki biloko belé. Tout le monde a un plus dans ma famille, ba oncle, ba tante, ba ne ba koya ba bimi, oh faut pas biloko wana. Alors, testament important c'est un plus c'est ça na résolution ba problème. Sinon ba na mon coup c'est pas que ba mon bébé l'été. Là plus qu'on résout des problèmes, la dernière volonté il y a coller loko. Testament ezelo moko soko mowe ya kofi atiki testament na ya lobi te na ba bien nga na tiki na lobi boye na lobi boye na lobi boye asigné ati loboko soki nano akufi te ba légaliser yango na hôtel de ville ba ke nango epa ya notaire a légaliser yango eza bien gardé soko mowe ya kofi kati ya biloko na ye soki ba moni testament wana famille azal pe na devoir ya ko respecter testament wana. Bino moko bolandi bakinoa ndenge nini ba réagir sur likambo ya testament biso na KNB tokoloba kaka ozala riche tozala pauvre yeba kosalisa testament na yo tant ozala en vie kin eleki partout. Ba coopérant ya avenue du commerce ba boy kombo ya bana kwata pe ba lobeli musala na bango basala. Kinshasa l'équipe partout le micro à KNB ça une enquête pour na koye ba jeune no ba na zando ba benga bango bana kwata pe avantage ni bana kwata bazala nango bona na bango monde expliquer na moto kinde bosili fota pour vivre au lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre au lukaka débrouillez-vous pour vivre kwata ezeloko oyo ebima na moko ndenga mabe mais biso ndo moni biso to abana kwata te biso to aba coopéra par exemple rota na ngambo ba table au mona ngo 250 000
ka marque wana omona ngo koto biso ba coopéra toyeba koto bimaka omona ngo même 130 120 na plus de gros parce que so mama koti wana za 120 ana 250 000 te ngai take na za wana take coopéra na memi mama place ya 240 000 monteke na rozala bien pour maman maman rosomba amoni mwana ya kabele mwa 2000 ateta misale za te nga na zo vivre eza ne mal compréhension ya bato bayo sala confusion ya makambo entre bana kwata na biso ba coopérant kwata eza boye bato bazaka so sombi saki ya loso près de 25 sacs ya loso 25 kg ya loso ba odimio ba pesa msu 20 kg ya loso sombi 5 kg ya makayabu ba bendi makayabu na kati aurait de 5 de 10 kg ya makayabu msu ba pesa yo 8 kg ya makayabu yonde abengaka bana ya kwata biso a toza ba coopérant coopérant ça veut dire quoi totekaka eloko nyonso oyo luka na marché oyo mona difficulté par exemple congélateur télévision même si tonga ya machine toko somba ebele na prix de go même si okota legal awa omoni ba tie moko na 100 francs nanga na place osoma mangana moko na 50 francs puis na prix de go so sombi yango da un grand caractère ebele ekodimino da même sur dépense ya mbongo ya kinango bango ba ndia ba sepela na biso te parce que combo ya congélateur gwanta ezaka kwata te za gwanta eza combo ya congélateur so sombeloko eloko eza si place te bake kosombela yango kote mosusu bavandisi yo bande babeti yo kwata nde bakoma benga bato bakopera bana kwata bato wana 3 sortes so toa bajoueur toalaka soki oluka eloko kote wana eloko ya prix ya cher tomema bato na badirection mpona avantage ya bapolo na bachapeau ya jonos mpe toyebi bamerce ebele toluka tonga toluka eloko mo boye ezala kote oyo te tokolaka so tosombi yango na po ya bien so tozala bana kwata te so toza bakopéra sans requête quand on dit neti commissionnaire lokola bato mosusu babengaka biso baquater lokola bato mosusu babengaka biso bacommissionnaire toza na mwa pourcentage na biso bapatron na biso bakomaka bakombo na biso à la prochaine ndenge tozokende fin de l'année boye tokende na fin de l'année boye lokola baninga na nga nyonso tous les amis du commerce boye fin de l'année mutu na mutu kombo na ezali à partir ya kombo wana okende na fin de l'année oza na 25 kilo aloso yo nde oza na facilité ya koteka même mutu oyo oke kolakisa eloko aza na facilité ya raisonner yo kokabela wana fiske po toyiba te bolanili bango mongo ba expliquer que quoi tes marque ya appareil électroménager bango baza ba coopérant biso na KNB to kosenga kaka soki okutani na coopérant moko na zando et ayebi esika bateka geloko kotika ete po bali ara na sima yango Kinshasa et l'équipe partout Sankara de Kunta Wewa oyo azali leader ya ba greco-romain abeti masolo ya bulo na ye tokiti na commune ya Bandal po tokutana na Sankara de Kunta Wewa oyo aza moko ya ba greco-romain na banda masolo ngo pe etant que leader mwana Bandal abetela biso lisolo ya ba greco-romain boyoka ye kotinika bolingo pasi chaque jeune nango koleka double remorque mai plein de marchandises na route ya Matadio na beleli na leli motoko sunganga monani Nekiba solution kotindika bolingo nzoke zalaka biso ba Sankara de Kunta greco-romaine za lutte contre la conjoncture ke muto zaki na volonté tanga nchiki neti biso na volonté un jour na comme président de la République mais Minerva le boma bebi kata ba benga na mutali boso donc afa ko ba bimsaka kombo na ngai banana te ngamona mi kangeli bakaye na mi bimeleli donc yango tanto yakotala tobi volonté otanga banchiki mais ba parents talakaka obika nde ba bascule la vie ndenge ezala ozala na ndenge boye be total tobita ezosenga siko faut manifester courage ya biso ba Sankara de Kunta na kenda na manifester siko courage na talinga bibon na osande ni bo moni siko biso toza ba bato yo ba wenge déjà orchestre quartier donc né à Bandal grandi à Bandal en tout cas greco-romaine esali ke conjoncture to boyaki penaki no mutu ozala paresse na vie ke ba biso na ndako na bino mso te ti ya bana mike ya mikolo te ote biloko ebeli me fufu ezate odomona ba défaut ezaki na Congo de senga siko ke biso to lakisa courage yanga Sankara na bandasco courage tant ba wenge o panzana Sankara de Kunta porte-parole premier porte-parole et ça la penaka baskila makamba ba wenge donc na yena ba guerre moko ezalate et ça les na yo ça l'école de Sankarai donc même na l'église Sankara zali même na ba gouvernement Sankara zali même na opposition Sankara zali donc ba Sankara ba bima partout et ça on a sali style moko na kena ngopeka na exemple mabeti na kena on exemple bien o esali ke lelo na sukele on na ba poto ba bana ba botama na ba poto na zuivi nde na bonga na misu makasi kaka donc mutakoleka nga zati donc na ebite loba msu na niveau na nga na ebita msu président Togo
boyoki Sankara de Kunta ndenge abeti lisolo ba Grécomen alobi yenda banda masolo yango muta banda ngo azate donc yenda banda asala nzela ba misusu balanda biso KNB tolobaka mingi te kin eleki partout. Kanga photo buka kingo peseka moke tinda photo na yo na page Facebook ya KNB Kinshasa na biso pe meilleure photo ekozala récompensée. Photo toseka moke buka kingo écoutez buka kingo écoutez Maman m'a passé. Écoutez. Bakinois va réagir par rapport à la décision il y a ministre il y a sport et loisirs na ndenge alobi pas plus de 3 joueurs étrangers na terrain na ba équipe na biso. Bon, décision les autres décisions mon ko match football à Congo te pour la nini parce que club na club ils ont la vision nango. Surtout aussi baka au Mazembe, azan a posé son meilleur joueur africain pour attirer mbongo naye pour avoir quelque chose de lobby. Ezaka baka opé lelo vite à coach ba moyen asuma ba joueur pour azo de loko mo lobby. Ezaka baka ba club pour coach ba moyen nango pour ça la bon lobby. Donc ezaka baka mo ko boite que pour na ko promouvoir football congolais. Wana ezaka vraiment décision est bien té. Mais pour la décision na par ministre en tout cas pour revoir non muké. Ozomona ko promouvoir football congolais parce que na yo kaki ezaka problème que pour na nini tous ans pour cette équipe à Chine mazemba ba étranger belé kingana za ba étranger belé ngo que football na biso que na vente té. Dans ce moment, il y a des décisions bien parce que il y a des joueurs nabiso congolais au awawa. To boité, les joueurs nabiso mingi congolais bazo ça aventure trop. C'est-à-dire par rapport à quoi? Les joueurs mususu sont nos bons joueurs mais discipline est athée. Tam sous entraînement au lingangano entraînement te oya kaka jour match au lingi ko ya ernyo so lingi tam sous tanto to kucho la babwa to somela mabasanga mais joueurs étrangers soka yeneti a na RDC donc ayeli musala ayeli ne ba aventure te. Même si tu na poto, autant à 600% na Real de Madrid, baza ba étranger. Espagne, baza ba étranger mais baza beta baza coupe du monde. C'est pas dire que non, ils ont po baza beta ba étranger, ya on est que zo lobake baza coupe du monde, toto coupe d'Afrique. En tant qu'un fait bien, nga na kotanga même ba joueur ya biso. Tozali na année passée 2014, fait club azalaki na problème à axe. Tozalaki na Thierry Kasereka. Mwana mobali mobimba musala na ye kokende komela masanga ba accident pamba. Mais toyaki komona tango chane betamaki. Tu es général entraîneur akamati alobi asombela Dayo. Dayo ayaki souci ya défenseur Thierry Kasereka lolendo wana ici la kié. Ba joueur congolais bazali ba joueur oyo on dirait bazali na problème en motu. Décision wana atika yango toza na besoin football na biso ekende liboso ba club na biso ya RDC et Salamakasi. Festival Talomoké du 22 décembre au 2 janvier 2016 na Maisha Park exposition munene eko sala makuna bo zo ba détail na élément oyo. Bonanaya Elengi Nabasolde avec le festival Talomoké. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talomoké vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. La boutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoké, Nyoso et Kende.
Yo, Zouadou. Merci mingi bozala ki ebele pona kolanda magazine na bino Kanbe Kinshasa na biso Kanbe lelo to sala ki yango liboso ya Cordiam Plus botika toujours connecté branché scotché na magazine na bino Kanbe Kinshasa et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya